mais kaka tolelaka ndeko na biso nde kaka tolelaka piko nano touti ne mosika azali na chef na ngai groupe Lisboy asekaka ne kaka aza mutu aza na mabe na ye o mutu nyonso azalaka na mabe ne na malamu me na tikala omona mabe piko te ata totumboli ye ndenge nini ata totumboli chef piko alobaka te apesela bino mpe rapport pa président ladi esobe te donc eza pasi vraiment komona liwa ya boye abeli te mbala moko. Il y a des fois mawa ezali, il y a des fois eza sous impression ya ba regret parce que on devait être nombreux à wana esika oyo, mais malheureusement certains de nos amis ba yete yango wana ba impression ya mawa ezali, ba impression ya ba regret pe ezali parce que fallait tous à la penza et belé mais baninga msu ba yete bon makanisika yango wana ezalaka pasi ko perdre muninga moko oboyo kaki peut-être même so appela ki makasi. Si ma la makasi akufi, là c'est normal, mais c'est une mort brisque. Oyo bato basatandaki même pas nango. Donc on est là ezaka likabwa pasi toyoka pasi parce que ndeko yazalaki lokola moko na biso akei. Jour oye, jour tobimisa corps na place corps ekozala. Donc jour avéré mortuel quoi, na place oyo. Après, comme nous savons, corps dans cinquantenaire, place corps et Kozala, autre tiango, place comme ça cinquantenaire, tout dans Saint-Joseph, tout place Kozala, des places de relais là, après qu'elle est dans ce métier où nous avons une émission. Souvent, nous avons une émission parce que nous sommes vraiment à l'aise. Donc, pour partir, nous avons choqué ma casse. Pico, tu colles ensemble la liste, tu vas nous coller vie ensemble. Ensemble, on a la vie. Mais comment vous coller ensemble, comment nous luka ne bat baza baye baye oh comment on ndako oh pas on boit tous ensemble ensemble. Puis quand on a 22 ans na liste boy, na zape na 22 ans témoignage. Puis quand il le pasteur, puis quand on vivre na batu tout lisanga et puis so ngana to so ngaka ngakana e umelaka. Mais ya sala tout aluka to bumisa. Donc ezaka c'est comme on a dit, biso histoire na matanga. Tout ça là par rapport il y a programme aux fixé. C'est vrai que on demande aussi des organisations à biso. Nous on peut se préparer 3 jours avant événement, mais je crois que quand le communiqué passe, d'abord le protocole union sur bazaka artiste. Normalement il faut bango union sur assister na ba activité aux il y a ba préparation il y a makambo il y a ba sec ou il y a ba festivité nyos tozala nango donc yango mona ka to assister ka po bango mutu nyos za informer et ça que biso to particulièrement non c'est vrai que on est chargé mutu za sala ngo za ka bato bayebi que mutu za sala ngo za ka maman Mindolo paix à son âme mais tango accueilli je pris le relève bazui ba remplacer nga na place na et c'est comme ça que je travaille. Je crois que tout fonctionne selon le programme ya matanga. Pico, discipliné, très humble. Aïe, donc, au bandit, on a le roi chef à répétition. Donc, il était venu pour recruter Bango. Nous sommes devenus des amis. Un ami et frère. Et puis, la pièce à Liboso, il y a groupe plus votre salaka. Ami, ennemi. Ami ennemi wana donc ezali ngana ye na ngai nde ba ami ennemi wana oyo boujaka Kinshasa oyo esalaki nazwa prix na ngai ya meilleure révélation de l'année towelango na ye nga na ye kozwa prix ya meilleure révélation de l'année il y a plus de 20 ans passés donc voilà donc c'est un bon garçon quand on pensait nani azala ami na yo nani azala patron phénomène atini na taille casting na bipi ko azala ami na nga Jacques a patron. Bien. Mais subitement, un certain mardi, il y a un sa répétition. On a fait répétition, si à un moment donné, on se rapidement pause. Il y a 15 ou 20 minutes. Alors, la pause, on a moins de temps sur ma privé. C'est par là que je suis passé.
tomoni ayoki côté gauche mwa pasi nde tosimbi ye azokoka susu vraiment se tenir te asengi so toaide ye à se soulager tokotisi à se soulager après une dizaine de minutes asilisi tozwi ye mais tomoni vraiment on dirait kaka changement eza penete akomi vraiment affaibli nde tokobenga Mukwata aide biso na car tokota ye tokende nano na centre médical mozo la plus proche nde tokende na car na voiture ya Mukwata ngai Mukwata Beloni na Mosantu Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement e kozala soki boye na famille e kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko e kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. Moko kati na biso awuti kotika biso na kombo ya Papi Dueme Pico, comédien au sein du groupe Lisboy Fondation. Le phénomène est sobe oyo azali ko occupé la fonction de chef du groupe. Bambala oyo eleki tosanganaka te soki pasi tosanganaka pe mingi na tango esengo tosanganaki ya pasi longtemps baartiste comédien nyonso na musée esika oyo tobengisaki ministre na biso pe tolobaki na ye baposa na biso tobengisaki baartiste comédien bayaki toyaki ebele plus de 600 artistes comédiens toyebisaki na ministre na biso ba problème na biso tosanganaki na sitting tosalaki na palais du peuple pour la kokotisa memo na biso concernant la loi sur le statut de l'artiste tosanganaki pour na ba atelier na biso ya renforcement ba capacité esika wapi baartiste bayaka bayekolaka ezalaki na Wallonie Bruxelles yanio pe mingi bazwaki ba brevet na bango na suka tosanganaka kaka te soki tozwi likama ya pasi
mingi oyo bakanisaka tosanganaka soki tozwi likama ya pasi ezali bandeko oyo babengaka yaka télé de formation ezali mpona korenforce capacité ya baartiste bayaka te to yaka mpona likambo songolo mpona bia baartiste bayaka te mpona bango bakanisaka tosanganaka kaka soki tozwi likama ya pasi ya mawa te me awa lelo tosangani mpo moko na biso atiki biso. Le président m'a délégué de commencer la réunion parce que oyebi nzela na bango ya mutuka moko ekwei na nzela et bloqué passage. Je voulais même prendre la moto mais madame a conseillé non tozela kaka soki nzela efungwami tozwi me bisinga banda déjà soki nzela efungwami na ye soki mpe efungwami te vous parlez nyonso ndenge ezali. Il a repêché ya Johnny Sakala qui est l'un des conseillers de l'NTPC qui est là, qui est l'un des cadres de l'NTPC, Lolenge Moko na phénomène de Sobe, qui est également l'un des cadres au sein de l'NTPC. Mercredi, Tofandi Toyoki Sango, que ndeko na biso Piko atiki biso. Na yambo tozo invité moni ba place oyo za ya président na moko ya représentant ya groupe ezwi likama soki président azalaki alinga fanda Samba venez représenter le groupe. Vois place. Voilà. Toyoki Sango. Ndeko na biso Piko atiki biso. Artiste mingi toyebi ololenge ndeko atiki biso te. Bato bakopesa biso sango ya malamu. Lolenge ndeko atiki biso. Ndeko abelaki to abelaki te. Nini elekaki ezali mingi bandeko ya Lisboya Fondation. Parce que bango nde bakozala na information ya malamu. Yango bandeko mingi bakozala wa bako bénéficier quand même na information lolenge makambo elekaki. Pomoni lelo tosanganaka tozalaka plein. Mais vous l'avez dérangé comme à 11h. Si heure a début à réunion, 16h vous là. Et aussi là. Bandeko mingi boyebi Kinshasa ndenge ekoma. Bazwi mikakatano ya kokoma kasi bazozela compte rendu. Ils sont de cœur na biso nyonso oyo tozali awa. Ngai nazozwa maloba nazali secrétaire général ya NTPC qui est l'association nationale de théâtre populaire et cinéma. Lisanga oyo Piko bandeko alisu bando babino tokendaka na NTPC yango oyo. Sans plus tarder, toropesa maloba na Samba po azali moko ya Lisboy Fondation ayebisa na bandeko lodenge nini ndeko atikeli biso. Merci. Nous avons vraiment moulaïté. On va l'essentiel. Piko, tant que ça a bien. Mais subitement, un certain mardi, il y a eu sa répétition. On a fait répétition, Sili. À un moment donné, on se rapidement pause. Quand il y a 15 ou 20 minutes. Alors, la pause, on a moins de temps sur ma privé. C'est parlant de passer bandagi. Nous sommes là quand on a côté gauche, moi passe. D'être aussi bien, à ce qu'on a vraiment pour se tenir. À 500, tu as aidé à se soulager. Donc, ici à se soulager, après une dizaine de minutes, à ici, tu as mais tout le monde vraiment on dirait qu'un changement, tu as comme vraiment affaibli.
nde tokobenga Mukwata ede biso na car tokota ye tokende nanu na centre médical mozo la plus proche nde tokende na car na voiture ya Mukwata ngai Mukwata Beloni na Mosantu tomemi ye tant tomemi ye mpe bapesi na promesse likanisi eyaki no lokola tomemi ye boye fo tobenga madame na ye tokobenga mpe madame na ye na ndenge mpe madame na yaki tofandi wana tofandi Mukwata na ndeko na nga Jean-Pi bakendaki mpo basi na ye bakata répétition bongo topanzana me biso bamisu totikala wana bango bakendaki répétition bakataki epui balandisi biso wana tofandi ti pokwa na pokwa wana ye piko bayaki kozongisa bango na ndako ntango bazonga na ndako le lendemain matin baplace bazwaki soin babengisaki bango bazonga wana biso loko torepetaka mardi mercredi il a fallu tobanda na tournage mais na batongo wana déjà en tout cas tout le monde on est kobenga ayeba évolution moi ça doit répondre biso ke alali na ye mais moi bien alors tant tokomi wana tozolandela tobengi ye alobi namoni amoni esu bien te mais na minute baza idée bazonga lisusu place bazalaki lelo na premier soin nde Peter alobi te bokozonga ne su kuna te kuna tokendaki kaka mpona premier soin dans un premier temps boluka ata taxi bozwa ye bomeme directement na hôpital ya monene nde bamemaki ye hôpital oyo akendaki azalaki mpe opéré série moko wana batraitaka mpe bien balandeli ye na hôpital wana ayaki ya deuxième fois wana bango nde ntango batraité esili babi non il a fallu bokende sikoyo mpo akota radio bayeba eloni ezodérange ye c'est par là azalaki transféré na Saint-Joseph ntango akomi na Saint-Joseph akoti mpe radio balandeli azozwa mpe soin biso de temps en temps tozozala wana groupe ezokende kotala ye bandeko bayoki etala ye alors yaki kokóma ntango akoti radio résultat monganga amonaki ke azalaki na mwa choc na motema donc circulation ya makila na motema makila ezotambola su bien te wana ezalaki déjà mardi ntango kote lundi ou bien mardi problème de cœur voilà alors tokokoma mercredi toke tournage na tournage wana tozotourne mais à chaque moment tozobenga kaka mo tokomobenga mwasi po ezalaki après une semaine moto tobenga mwasi omona tozwi tozwa ye te mpo tonobenga na nimero ye piko mwasi moto azoyamba su te alors tosisi mpe tournage oyo bandaki kosaprete bakende balande so na hôpital bakita soki akomi nde nini bamisu bakende baoccupation bamisu privé par après baleka na hôpital nde na banzela ntango tozokende toyaki kozwa coup de fil ke aza su te donc yango moni c'est depuis mercredi donc lelo tokokisi une semaine banda kufi na ndenge toza nde toza lelo donc na mwa synthèse yango wana kaka koloba
ma famille. Donc, il y a de cela plus de 22 ans, j'espère. Plus de 20 ans, 22 ans, tout ça, c'est du colo. Donc, c'est pas facile. Groupe EKI, Samba, tout le monde, Micho, ils sont venus, les groupes de Zobimba. Mais on avait un directeur qui est là, Yves Amala, qui est toujours là. Il y avait des clercs Toubaba, il y avait Guilhem Mouteba, voilà. Likambo Ekwei, ndenge bakolo balobaka, ebembe ateza kitoko ndenge nini, suka fo basa nini, fo kokunda. Nous sommes ici maintenant pour préparer les obsèques de notre frère et collègue Pico. Pour préparer na mosala oyo asali na art na esengi na ye obsèque moko digne mérité na mosala na ye asali yango tosangani awa artiste comédien po tobongisa lolenge kani na obsèque ekoleka boyebi biso toza na lolenge na biso tolelaka ya biso baninga ya biso bandeko ya mosala tokokabola maloba tokoyeba lolenge nini makambo ezali koleka. Nous avons le président Tsakaraela lui qui va nous aider na makambo ebele kasi eloko ya liboso moto azaka appartient d'abord à sa famille biologique. Bakolo moto eza famille biologique. Il faut koyeba lolenge nini bango bazo bongisa makambo. Et nous on va venir se greffer pour makambo kende bien. Est-ce que bango va proposer date nini? Est-ce que biso pe tozo mona date nini? Nous invitons directeur, venez prendre place devant. Si ça ne va pas, qui ma caméra, si ça ne gêne pas, venez prendre place devant. Famba, Fanda, directeur, toi tu représentes du côté de l'artiste. Toyeba lolenge nini. Est-ce que famille a proposé déjà date moko songolo pakala to boni to biso pe ba artiste awa na ndenga ba préparatif na biso to moni eza lolenge kani nyonso esengi na biso motourne to salaka c'est comme ça biso to lela bandeko na biso to kotsa loboko na poche tobongisaka mwa kese na biso pam mpona kokunda elobi teke libota bazangi mbongo me biso bandeko na ye esengeli mpe ebembe bakunda yango mutu moko te bayebi teke Lisbonne fondation bozangi mbongo te ebembe bakunda yango moto moko te pika banda ojouer kaka na Lisbonne fondation te bakoki kobenga ye mpe esika mosu akei asali nini ajouer akei donc azalaki artiste comédien na biso ya mboka yango wana baartiste nyonso omoni bayei na bao bakomi te mpo na mvula déranger journée mobimba bazozela suite nde totyaka tobongisa tokotala na temps na libota lolenge kani tokotambola mpo makambo ekende malamu. Toyebi te est-ce kota libota eza déjà na date parce que la date moko songolo ezotambola parce que fuite moko efutaki bato bakokanisa lokola c'est comment est-ce que na libota babongisi lolenge kani bozwi déjà contact na bandeko ya libota. Voilà moi question moi ya liboso
po toyeba ndenge tokoki kobongisa sikoyo biso mpe kote na biso. Directeur naza oza na information mingi topesi yo maloba. Je disais tantôt, nous avons un contact permanent avec la famille, on travaille à synergie. C'est-à-dire, les lots n'a pas quoi. Les lots n'a pas quoi. Nous avons en réunion, séance tenante avec toutes les parties prenantes pour essayer de réfléchir comment faire et établir un programme où nous allons officiellement communiquer. On a surtout besoin qu'il y ait foutu qui vont dans la plateforme et à téléchargement qu'on appelle communément réseaux sociaux. Ils ont démenti ça. Le responsable direct au hasard mandaté, la famille à Pico, je l'ai appelé le matin, on a discuté, il a dit qu'il est contre ça. Il n'a pas aimé. Il a demandé aussi à nous, étant qu'artistes, de démentir cette information-là. Donc nous serons fixés, si pas dans la nuit, il y a les lots. Demain matin, vous aurez une information par rapport au programme. Parce qu'on était là avec le président Elombe, il a essayé de poser des questions et au préalable, il n'y avait pas une date où ils allaient qui prévue. Maintenant, les Londais, nous allons ensemble pour essayer de décider. Voilà un peu s'il y a encore une autre question pour que je... Merci, directeur. Toyoki Manabiso, Toyeba date, Toyeba Kobonga Manabiso, Souka limite boye. Toyoki ke après Awawa, Toko kita ti na bandeko ya famille. Réunion masolo mususu ekosalama pona toyeba malamu date oyoyo eza prévu pona bokundami to matanga ya ndeko na biso. Biso artiste comédien. Bomoni côté na biso. To milengela boni boni. La salle polyvalente Mama Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église. Voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Bodi, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Mama Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations. Ouais, bonjour mes frères. Ah, merci beaucoup à vous aussi. Hein. Par rapport à l'orientation, en fait, les impressions sont partagées. Il y a des fois Mawa Ezali, il y a des fois ils sont sous impression et à regret. Parce qu'on devait être nombreux à Wanaesika Oyo, mais malheureusement, certains de nos amis, Bayete, Yangoana, l'impression ya Mawa Ezali, l'impression ya regret pe Ezali. Parce qu'il fallait tous à la penza et belé, mais Baninga Msou Bayete, bon, tu peux condamner Bangote. Cela est lié parfois, Bazana Misala, Mboula Pe Betakiti aux alentours de 15h, 15h30. Peut-être c'est ce qui a empêché à beaucoup de gens, peut-être Baya. Mais j'ose croire que avant le 18 au Tokanisi, Tobimisa Port, au Poto Kunda, Tozasu na réunion Moussousou, je crois que Baninga Nyoso Babozala pour que Toluka un peu Tobongisa, obsèque Yanderonabiso Pico.
Douembe, Maïndombe, ensemble. C'est ça. En fait, mais en tant qu'artiste, on se voyait dans des réunions, dans des rencontres artistiques. En tout cas, bien, on se saluait, on se serrait même dans Nzoto. Donc, Makanisika, il n'y a pas si perdre. Muninga moko oboyo kaki peut-être même soit appelé qui makasi. Si ma rebelle makasi akufi, là c'est normal. Mais c'est une mort brisque. Oyo batwa s'attendaki même pas nango. Donc pour les laïers ezaka likabwa pasi toyoka pasi parce que ndeko ya zalaki lokola moko na biso akei. Ko perdre ndeko oyo zalaki pene na yo et ça la mingi peut passer, c'est ça. Dans la réunion impression des amis pour la réunion bokangi nini autre kangi place jour oye jour to bisako na place corps kozala donc jour avait mortuel quoi na place oyo après comme ça corps na cinquantenaire place corps kozala autre tiango place comme ça cinquantenaire to na Saint-Joseph to place kozala des place to rolela ngo après kende le cimetière où na moyi na biso. Moni bino presque il y a une fondation pour jola takaka bino comédien quoi jola takaka noir et teni ba to na ngobe comment bon et teni ya noir notre rola da teni ya pasi ya kolela papa souvent dans lingo ça avec émission té parce que naza vraiment à l'aise té donc pour partir na choqué ma casse. Non, ça la cave vraiment. Non, c'est que ma fan oyanga. O balinganga. O balinga piko doué mais maïndombe. Toza bon moko bolanda biso. Osimba na to kula ndeko na biso. To mone sutaki. Bon, réunion l'équipe en bien comme d'habitude. Nada typé. Totier et ça bien. Mais Zahara, tous les larans de on a biso, nega tous les larans. Au monde. Pardon lobby. Biko nano to utine musika azali no chef na ngai group Miss Boy asekane kaka aza mutu aza mabena o mutu nyoso azala na mabene na malamu mais na tikola omona mabapi côté ata to tumboli ndenge nini ata to tumboli chef Biko alobaka te apesela bino pe rapport pa président la die sobete donc eza pasi vraiment ko mona liwa ya boye abilité mbala moko eza vraiment pasi. Merci pareillement. On a préparatif de votre impression eza nini pour la réunion lelo kolobeli nini? Ouais, tolobeli déjà pour le cause du programme pour bima bato sur monde. Et puis il y a bien ça ba suggestion ba pesi on a le la pico deux mais papi bien et ça le biso plaisir donc ti biso to longa biso ba liste boy to que sur la famille à partir de l'objet jeudi déjà va communiquer à date où te proposer la date biso de proposer to que famille fait sa date comme ça à partir de discuter na famille na ninga propre les dates à partir de l'objet jeudi déjà ba Pico, to colner ensemble la liste bon. Tu vas dire que nous avons vie ensemble. Ensemble en boule à vie, mais que comme ko coller, to coller ensemble. Comme nous le connaissons, bah tu vas bailler bailler. Oh comment on voit, ndako, oh pas on voit, tous ensemble. Puis quand on a 22 ans dans la liste bon, on a 22 ans témoignage. Puis quand on a eu le roi pasteur.
puis kozala vivre na bato ti lisanga et puis so nga na ye toswani nga akanga kanda ewumelaka mais ye asalaka tu aluka tobongisa donc ezaka mpasi yango naboyaki bainterview maintenant olobaka batémoignage ne eza ebele toza bachef oyo nga na ye banda bavandi ofula biso bafula biso toya bapromotion moko toya génération moko banda bafula ofula biso banda 2003 ti lelo nga na piko na moto alongwa ti na bayaka te micho alongwe piko alongwe ye aza chef a groupe azalaki chef a groupe nga disciplinaire na baoyo tokola miso balongwa bazongi donc todirige bato tout ensemble na badiscussion na badialogue donc batémoignage eza ebele apemaka na kino bafan bazala na biso basunga biso basoutenir biso na baconseil na ebele mpe na soutien ya financement oyo amonana yango asunga biso esambe. Oxygène représenter ma condoléance. Mais ça ne sera pas réunion, Bokanini na réunion à l'élo. Pardon, aidez-moi de ne pas parler beaucoup. J'espère que nous sommes lobby quand même ce qu'on a dit ici. Sur la bannière, on a récapitulé. Et ça, c'est pas facile lorsque je parle Italie Pico. Hein? Donc, c'est une réunion dans le cadre préparatif, il y a l'obsèque et l'obsèque. Après ici, on va voir la famille pour toute la précision définitive, il y a date. Voilà, c'est un peu ça. Et puis on a lancé notre contribution. Puis on a voilà, le président Massoum devait être là. Il y a eu un compte-temps, il est à délégué qui au Cambarène. Regarde, c'est pas facile hein, lorsque je parle de Pico. C'était un ami et frère. Un ami et frère. Il y a presque 22 ans, hein, lorsque nous avons quitté la côte de Lisbonne. Lisbonne va être ensemble avec le vieux Munderi. Le phénomène est sauvé ailleurs pour la Lisbonne Fondation. C'était parce que le premier acteur era Longo Moutouazaki Naye. Parce qu'on avait déjà, on faisait des réunions avant de quitter le groupe. Moi j'étais là. Quand on a analysé pour la Combo, Combo trouve que c'est ça Combo. Le phénomène a dit Fondation Lisbonne. Lisbonne Fondation na Balolika. Ivamala, Guilherme Mouteba, de Clerc. Lorsque nous avons commencé, pour solliciter place, on nous répétait. Lorsque nous avons lancé le recrutement, première promotion au Bayaka, Ndeba Pico. Première promotion de Pico. Pico, Yasmine, Amazon, Nora, Brida, Tony, Belé. Après, Samba, à un moment donné, Manazaki fait sa répétition. Pico, discipliné, très humble. Aïe, donc, au bandit, on a le roi chef à répétition. Donc, il était venu pour recruter Bango. Nous sommes devenus des amis. Un ami et frère. Et puis, la pièce à Liboso, il y a groupe Lisbonne au Salaka. Ami, ennemi. Ami, ennemi, wana. Donc, je disais, Nganaye. Yenanga Indeba, ami, ennemi, wana. Oye Boujara Kishasa, oye ça, que nous avons pris Nanga, il y a meilleure révélation de l'année. Oye Langonaye. Nous avons pris la meilleure révélation de l'année. Il y a plus de 20 ans passés. Donc, voilà, c'est un bon garçon. Quand on pensait, on a un ami, on a un patron. Phénomène à taille casting, on a depuis quoi ça ami, Jacques a un patron. Donc, c'est
C'est un compagnon de lutte. Réunion de l'eau, CG, NCPC, Tangini. C'est ce que... Non, non. Bon, mais ma vision à sens voilà. Aux alas qui a Mbula et Bettina Kishasa de 11h presque à 16h. Heure à réunion faisait prévu à 15h. Mbula Betty bateau va yo. Et moi le bélo faut féliciter ba une volonté. Le cas va à Lisbonne, Baker va y Ming va s'excuser yo Kishasa ndenge mbu après la punde comment. Comme ça pour ça roya mais moi good ba koma ezate banzela banini na transport de comme mais ils attendent un compte rendu. Ils attendent un compte rendu. Donc voilà. Donc on a un accessoire. Les gens sont venus. On a parlé parce que là, banini prépare. C'est une réunion préparative à l'obsèque. Le solo sur la lancer, qu'est-ce que biso. Et puis il y a tant de choses aux arts et la biso. Donc artiste comédien non sort au landa et batte. Mon collègue dimanche. Biso nyonso ozala tokutana kuna esika matanga ezali na ngonga ya 15h. Voilà les dimanches oyo on a artiste comédien nyonso. J'espère que ça sera le dimanche 9 hein? 8 j'espère 8 comme ça ozala wana matete na quartier Mutoto 27 7. Je suis à ça l'émission batindeli nango. Lorsqu'elle parlait de Pico, elle a dit Pico, va nous rejoindre dans l'oxygène. Elle m'a fait encore couler des larmes. Je pensais, même dans la Kitaki, on s'est parlé. Nous en avons Libala Mouinda, nous en avons Bilenga Mouinda. Donc, il y a un mois passé, nous avons passé toute la journée en tournée, Babilo Mort, Dieu avait donné, Dieu. Merci. Ngayo ozali bongo chef à protocole nyonso ba comédien de tellement nyonso. Tomoni awa na kata réunion ozokongola mbongo. Non, non, une petite modification. Non, kongola mbongo te, c'est juste ba créer groupe oyo ya ba contribution. Donc ba charger nga kaka nazo ba numéro ya batu oyo yo ba numéro na bango zo figurer kuna te o peut-être bon baza na kati ya groupe ba ba nini faisabilité yango esala mela pour qu'on a remettre. Donc je suis pas chargée ya makamba mbongo ezo revenir na ome na muchopu nde bazo récolter mbongo ya caisse. Tomona de demande nyonso côté ya protocole kaka yi oyo déjà ba coopérative ya protocole déjà ezali en cours vous c'est la veille. C'est comme on a dit, biso histoire na matanga. Tout ça là par rapport à programme où ils fixé. C'est vrai que on demande aussi des organisations à biso. Nous on peut se préparer 3 jours avant événement, mais je crois que quand le communiqué passe, d'abord le protocole union sur bazaka artiste. Normalement il faut bango union sur assister na ba activité aux il y a ba préparation il y a makambo il y a ba obsèque ou bien il y a ba festivité nyonso tozala nango donc yango mona ka to assister ka po bango mutu nyonso za informé ezate que biso to particulièrement non c'est vrai que on est chargé mutu za osala ngo ezalaka bato bayebi que mutu za osala ngo ezalaka maman Mindondo paix à son âme mais tango akei je pris le relais bazui ba remplacer nga na place na et c'est comme ça que je travaille. Je crois que tout fonctionne selon le programme ya matanga. Mais les lois ndenge comme protocole est-ce que les gens ba protocole moko ba défini pour ba la yo ou bien peut-être à chaque événement de changer. Non, on avait décidé à définir mais cela n'empêche que son moni que pour na kolela ndeko ne amoni que asala na service à protocole à se joindre na biso ou encore par exemple à Lisbonne il va décider dans un protocole na biso to linke ba ya ko rejoindre bino peut-être pour na ba paya na bango ba koya on ne refuse pas parce qu'on n'est pas qu'à obligé aux ana ba o baza fixé mais sinon quelques protocoles bazaka fixé baza déjà et puis tu ajoutes toujours parce que tu le batte que tu gagnes parce que l'artiste te le capé bien mingi mais ça je te fais
pas ya comédien nyonso pe sa protocole na bato lusu akokena olata teni bozalaka bateni moko oyo bolataka ou peut-être ke bosombaka avant bazalaki kosombela biso puis bapossibilité mpe bacirconstance basombela biso sous stage, mais je crois que effort oyo tosalaka ezalaka tozala kaka propre neti bapropose noir biso mpe tokopropose ke tolata noir différence te tobakisaka soit bamacaron ou encore bafoulard pour que ezala quand même différence mpona bayeba kodifferencie baprotocole mpo tokolata biso nyonso noir te kozala confondu parce que bato bazalaka ebele message oyo nakoki kopesa na bandeko oyo bazoya koassiste na matanga ezalaka lie ya publicité te ezalaka lie ya orgueil te ezalaka lie oyo ya réflexion ya kolobaka lelo ndeko atiki biso lobi mpe mutu mosusu mpe akoki kokende nga mpe nakoki kokende parce que mutu moko te aza éternel na mokili biso nyonso tozaka baleki nzela donc tosengaka toujours respect na considération ntango oyeba mpe so esika considérer mutu ayambi yo c'est vrai que tomilobaka ke tolingaka mpona humilité na biso na koservir na mosala na biso tolobaka d'abord biso moko toza baboya bayeba zoya boya azala toujours wana mpona ayamba mutu apesa respect na honneur ya mutu azopesi ye mosala mais sinon tozalaka mpe na posa ya respect na considération ya baye oyo bayaka vers biso soki omoni réclamation ezali tosengaka toujours kosala yango na douceur parce que lia matanga ezalaka lia ya kimia ntango biso tozoya toolakisaka ngai naza superstar to mpe ngai naza mopaya nauti boye ntango mosusu mutu ayambi ayebaki te juste kose présenter obi te ngai naza mutu boye nauti boye na ye mpona kolela ndeko on va faire de notre mieux po toyambo quand même parce que ozwi pasi olongwe mosika olobi naya quand même kolela ndeko baoyo mpe baza awa ntango oyeba mpe so esika zwa esika bapesi yo kovanda liboso to mpe na nsima ezala synonyme te ke non yo nde oye kolela to yo te oye kolela ezalaka kaka esika nyonso kovanda mutu wana nde esika ozorendre ye hommage donc mwa difficulté mpe tokutana nango mingimingi ezalaka mpo bato akoma awelela baplace ya liboso bamona nzeni nsima eza honneur te et puis omonaka même barespect bavaleur na bino esila parce que moto alingi botia kaka esika ya sengeli l'ordre protocolaire est très important nga c'est normal nalobaka yango bongo parce que natangela yango mais bato na otravaille na bango misusu batangela yango te je les apprends parce que eza mosala efo motu mosusu mpe ayekola yango malembe nde bamisusu bayekolaka na baeglise nde bamisusu bakendaka mpe kozwela yango baformation donc c'est un peu ça nous avons aussi besoin de cette humilité cet respect là ezala bien toleli mutu na kimia ake na kimia ezala et surtout que même piko on soit na milieu tozala kokutana soki tokutani azala toujours na humilité et epesaka biso même esengo ke non te atiki biso napesi mpe honneur une façon ya nga kopesi honneur eza que kofaire respecter ordre na batemps ya obsèque na ye donc soki bato barespecte yango ezala malamu makasi. Alors ma fille, oui, naza na Sainte-Thérèse, mais naza komona agence yango te. Petit. Excuse. Naza koluka jibe service. Pesa yango a 0 mètre si mes station yango wana kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa, nayebi que JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, des problèmes papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, ça a été. Il y a Zali na mokili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille. Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmer eza bongo JB service. Alors ngai pe nauti kuyibisa bandeko na ngai mususu mpona kubenga JB service
ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Abo na ba petit colis eyaka pe awa na JB service. Wow! Na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko s'inquiéter te agence eza kaka moko JB service. Alors à part na Kisasa eza pe na Brazzaville eza pe na Angola. JB service José Baila azo continue toujours kodona bango aza kubeta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.